pona kosambisa bato te ezali pona kofinga bato te makomi elobi ete yawe nzambe asepelaka na kufa na moto na masumu te nalingi nanga mot de passe pona bandako na bige. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Sangai pasi lelo tango nazomona guerre, excusez-moi du terme, entre les serviteurs de Dieu. Koleka na ba media ko fingana, koleka na ba media ko critiquer baninga, koleka na ba media ko finga bato mosusu. Non. Eza na ba o nzambe a élevé na tango oyo baza ko sala mosala na nzambe correctement. Pe baza ko pesa un ainsi dit l'Éternel. Souci na bango ezali ete ba oyo baza ko tambola mabe bazonga na nzela parce que Dieu ne se réjouit pas de la mort des pécheurs. Mais pourquoi ko finga? Pourquoi ko critiquer? Papa tozalaki kotambola na mwange na nzambe na mobembo na mwange na nzambe na sepeli ete bandeko nyonso baza kolanda biso bazala très vigilant pe baleka na koyoka na bokebi nyonso nalobi ete na koenumere quelques points pour santé vraiment eza malamu mingi te mais tozosala mosala na ngolo na nzambe. Alors eloko ya liboso tokomi quelque part na mwange na nzambe tie mosapi boye na loboko ya mwasi alobi mwana na moto tala yo zomona nini tango na baluki na moni eloko moko te na lobi nazomona eloko moko te azongisi loboko na sima mokongo alobi baluka siko tala papa tango na baluki na tali na sima na bangaki molili ezalaki makasi molili bien aimé na sepeli na loba na bino eloko moko vous pensez vraiment que na kati na mokilio nous sommes dans la lumière? Papa, tokanisi vraiment que na kati na mokilio nous sommes dans la lumière. À moins qu'oza la kati, oza la nankolo kati na yo, parce que c'est lui qui a le Fils de Dieu est dans la lumière, mais le monde entier est dans les ténèbres. Pe moi je nankolo ayebisinga ete mo lili wana yo zako mona, mo lili wana zako mona eza mokili. Et pas iwapi yona ngai na uti kozwa yo. Mo lili wana zako mona. Papa esala kingai passe mingi. Na banda ki kolela. Ayebisinga ikolela te tokende yo mona nanu oyo ngai batininga naleka na kotalisa yo en tout cas nakomaki très lourd kasi tobandaki kotambola mais curieusement toye kokoma quelque part liboso na nga namonaki nzete eloko ekamwisaki ngai c'était un arbre fruitier ezalaki na monene on dirait ya baobab. Alors tango na moni nzete wana na bandaki kososola malamu te qu'est-ce qui s'est passé na moni ezalaki na mwange moko papa na kosenga na bana na nzambe batanga mingi mokana na Apocalypse 10 Apocalypse 10 ko bana na premier verset na suka bakososola eloko wana nzete wana ezalaki près de 20 mètres de hauteur. Mais mwange oyo na monaki papa asimbaki épée azalaki kokata nzete wana na katikati. Je pense que na kosepela bana na nzambe basosola mingi de quoi dont il est question. Na zui papier o na simbi lokola nzete. Mwange na nzambe azokata siko na katikati. Akati na gauche, akati na droite. Akati na gauche, akati na droite. Pratiquement na se nzete place misise simbi na likolo donc le tronc là na katikati akataki etikalaki moke lokola tige ya kombo. Pe atikaki likolo ezalaki na volume normal na se volume normal mais na se lokola une tige de balai. Mais qu'est-ce qui s'est passé sikoyo likolo wana ekomaki kokende de gauche et de droite ezokende boy ya kotengama lokola elingi ekweya na tuni mwange na nzambe mais oyo nga nazomona boye elakisi nini ayibisinga tala sikoyo position ya mwange oyo azalaki kokata nzete wana na baluki na tali mwange wana papa epe o ya simbaki bandaki kopela moto soki totangi na référence na oti kopesa Bible elobi ete l'ange que je voyais debout mwange wana papa lokolo na ye moko na lola lokolo mosusu na mokili leva sa main droite et jura au nom de celui qui vit éternellement, donc Yahweh na Bible, et qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange s'accomplira le mystère tel que Dieu l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Papa, moi je tozala ki kokene na mobembo ay ko yebisanga ete moi tige yozo benga wana volume ya tige de balai o etikali na katikati wana yango nde le temps qui vous reste encore dans ce monde. Le temps qui vous reste encore dans ce monde yango wana po ete nkolo aleka na konetola lingomba na ye.
Papa toza lisusu na tango molai te na se na moi. Voilà pourquoi Bible ezoloba na hébreu. Oyo azokoba na masumu na bozo bakoba na masumu. Oyo azokoba na nini akoba na yango. Kasi que les justes pratiquent toujours la justice. Apocalypse de Jean. Po ete Yahweh Nzambe aza kozonga po afuta moto na moto kolanda na misala na ye. Epesaki ngai pasi na motema. Mwanja yebisi nga kolela te nano moni eloko te. Tokobaki na kotambola. Papa, bolanda ngai malamu. Tango tozotambola nzela yango kitoko nini papa. Nyonso na se na moi ce ne sont que des photocopies originales eza na lola. Original eza na lola. Tika bango ba piller na bango ba ressources ya Congo ba kende kotonga ba mboka na bango à gauche et à droite. Mais ce ne sont que des photocopies. Papa, ozo tambola, même la plus belle ville ndenge toyo kakawa na mokili soki Los Angeles, ce ne sont que des photocopies. Papa, ozo tambola, ozo tala nzela na mabele, na gauche na droite na yo ezongela lokola moi, mais je me pose la question nazo se retrouver wapi au juste awa. Tozo tambola na moi na kolo eloko nini yaki ko atirenga lisusu na ikomona mituka. Il y avait de belles voitures. La voiture, on est allé la limousine. Nous savons ce que c'est une limousine. Mais ce qui m'avait beaucoup plus émotionné, papa, dans la plupart de la voiture, le conducteur, c'était un ange. Nzamba zalokum. Bible lobi lelo soko ki mongongo na nzambe ko kanga motema na yote. Papa, boyebi histoire ya riche Lazare, pasteur auti koloba yango na pauvre. Tote ya lisusu ndenge nini révérend. Pona nini kocha tembe na maloba na nzambe quoi que moi je n'oblige personne. Bible lobi ete oya ndimi ndima. Papa bande komi bale tango bakufaki. Boyebi lisolo malam. Riche akufi pauvre pa akufi. Mais riche kolandana na misala na ezalaki malamu te il s'est retrouvé ne sika ya pasi. Pe azalaki konyoko mazako lela. Jusqu'à ce kabandi ko supplier lobi Père Abraham, place nazali pasi eleki makasi chata mosapina yo si je ne me trompe pas révérend na mai yaka oke kochanga na lolemo po awa na soko kate les chaleurs oya ba enfer ezo nyokolanga Père Abraham alobaki nini e sika yo zali ne sika nga nazali ezali distana koki kokoma kuna te amen alors ndeko ya leli alobi Père Abraham tinda ta moto moko awawa azonga na mokila kende koteya libota nanga po baya kokutanga na pasi yote mais siko papa révérence oteye tozo loba to sala formule nini nzamba zo zwa bato azolongola bango na mokili azotalisa bango makamuna lol pe azotinda ete to communiquer bino yango papa yango na lobaka esengo na oyo andimi papa talaba voiture kitoko mokumbi mwanje na nzambe mais eloko ezoka mwisanga une limousine qui peut contenir 10 à 12 personnes na kati mais okomona kaka moto moko avani na kati moto avandi alati bilamba pembe oh nkolo azwa lokombe esengo na bao baza kokufa kati na nkolo esengo na ba oyo baza kokufa kati na nkolo po nsima na bango kokufa misala malamu na bango eza kolanda bango pe baza kolatisa bango elamba na pembe bazokende kopema na esika ya kimia en attendant mokolo na suka po bakota na Jérusalem céleste. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé. Est-ce que Nkola lobaki ete moto esengeli akamba Congo Kinshasa efo azala membre ba élimination papa basakanaka na nzambe te mwanja ye koyebisa ngai bato wana oyo oza komona mituka ezomema bango eza bato bauti na mokili bakufi kati na nkolo bauti na etumba mpe balongi yango mpona konore bango papa les gens sont à notre service Bange badalaka sur notre service. Papa, ozomona mutuka na gauche ba ange, na donc lokola cortège na droite ba ange, mosusu na kati azokumba. Mwanja lobi ba wana ba uti na mokili. Ngana tuni mwanja na motuna me papa. Ngana zo comprendre te me ngape na zo tambola na me pona nini ngai pe na kokaki révérend limbi sanga ponga pe mituna na ngezala ki matata. Na tuni vraiment mwanja. Na lobi me pona nini ngai pe ba kokaki kozwa ngai vraiment na mutuka boita lobi papa ngonga na ona ne koki te. Il faut zonga okende kote ya makambo so oyo nzamba leka na kozalo kum papa tokobaki na mobembo na mwanja na nzambe na kopesa kaka 5 étapes na sukisa pour santé zo permettre te révérend esengeli apesa exhortation bana na nzambe soki tokotambola na repentance te soki tokotambola na kati na kobanga nzambe na bosolo te ezali pasi makasi papa to ekokoma esika moko na mwanja na nzambe tango tokomi
eloko wana eningisaki motema na ngai naye komona liboso bakiti ezalaki ebele bakiti ezalaki ebele alors eloko atiraki ngai namonaki likolo na bakiti wana batiaki bakoli pareil ya babagage ondire bato bazokende mobembo alors natuni ndeko oyo azalaki na ngai elongo donc mwange na nzambe nalobi me bakiti wana na babagage mpo na nini alobi tala bien na mikongo ya bakiti wana ozomona eloko moko te ntango na fixe regard natali namonaki bakombo neti kombo ya révérend Jean Patrice bosoki wana eza ndakisa me nalobi teke kombo nani namonaki ok mais soki kombo na ye kozala kuna nzambe azwa lokoma me naza na kondima ete akomona nzambe kombo peut-être ya papa eki mpe esengelaki namona yango me toza na kondima ete tokomona nzambe bakombo ekomamaki na bakiti wana mais curieusement il y a des choses sur lesquelles kombo moko ekomamaki misusu na bande komona bakombo mibale misusu nazomona kombo me bazo effacer donc ezomona na lisusu te nalobi me mpo na nini différence wana mwanze na nzamba ekoyebisa ngai alobi omoni esika ozali awa kombo nango paradis esika wapi milimo na bao bazali kokufa na nkolo Yesu bazali koya kopema na kimia pe bakombo wana oyo eza komona landa malamu alobi kombo oyo ozomona moko me ebandi onire kolongwa ezali moto oyo azalaki kosalela nzambe kati na bosolo na mokili me akomi kopesa nzambe mokongo lokola ya akomi kopesa nzambe mokongo awa pe bakomi kolongola kombo na ye petit à petit na kiti okino azongela nzambe na ye alobi oyo mosusu omoni kombo mibale moko ekomamaki engras vraiment engras mais mosusu ekomamaki engras te me wana pe ezalaki komona na mwa flou ayebisinga wana elingi kolimbola nini oyo moni ekomami engras ezali moto oyo bazali koremplace ye na esika ya oyo moni kombo ezali kolongwa mpo atiki nzambe papa tokangama na nzambe tokangama na nzambe quelle que soit la conjoncture la situation à laquelle nous sommes en train de tokangama na nzambe toye kolongwa na esika wana tobandaki kokoba kotambola na mwanje na nzambe mais tango tozotambola nakomaki koyoka lokola moi mais ezoswa te ezobeta ngai makasi ezalaki vraiment lumière ezobeta ngai makasi natuni mwanje na nzambe me lumière oyo nazoyoka ezobeta ngai donc nazokoka komona lisusu liboso malamu te ezali nini ayebisi ngai baluka na loboko na yo ya mwasi tala papa tango na baluki natali mosika mais eloko nga namonaki ezali somo c'était une cité une grande cité papa cité wana ezalaki kitoko ezongela lokola moi pe na entrée ya cité wana ezalaki na bange mibale batelemaki basimbaki baepe likolo ya entrée ya cité wana bakomaki la nouvelle Jérusalem céleste nalobi ah bon mais nayokaka kombo wana alobi c'est une réalité oyo nyonso bakolonga suka na bango na kati ya cité wana bakokotaka na kati na cité wana en tout cas na pesaki kaka nzambe lokoma tokobaki nalingi na chite na bapoint mibale po révérend aleka na kopesa toli na ye ya suka esalaki ngai pasi makasi ntango tokomi na mwange na nzambe na esika moko esika wana ezalaki nini naye komona baprésente ngai ndako moko nasepeli bandeko balanda ngai makasi ndako wana ezalaki kitoko makasi kitoko toye kokota na mwanje na nzambe ntango toye kokota pratiquement na salon na ndako wana tout était bien organisé mwanje na nzambe alobi nanga bandako visiter ba local nyonso ya ndako wana nayebi te pourquoi je ne suis pas gourmand mais dans mon intérieur l'esprit m'avait conduit vers la cuisine nayebi te pourquoi tango nakomi na cuisine papa namonaki ba congélateur ebele na kati na cuisine wana alors je me suis dit personnellement na bana kofungola yango na visualiser les contenus papa en vérité je vous l'ai dit ezalaki une dizaine révérend tango na fungoli ba congélateur wana pratiquement biloko nyonso ezalaki na kati de vivre fait mais ezalaki akopola ezalaki akopola papa bangusu ezobima pe na bimaki mbangu na esika wana na bandi kolela natuni mwanje na nzambe mpo na nini boya tali ngai alobi na mokili boza konyokola bandeko mosusu oyo baza na bosenga ya lisungi ndeko aza na nzala me yo oza na biloko ya kolia ozo prefere kobomba yango epola pe obwaki yango
na fulu me eza na baoyo ata mbuma ya loso ya pamba bazozwa yango te mpo na kolia tala etumbu ezozela nde nzambe aza komona bandeko wana bandako na bango kuna na lola ezalaki kilo papa en tout cas nalelaki mwa mingi kosunga baoyo bazali na pasi sakuto kwa balingami eza na bandeko mosusu révérend na se na moi il préfère kosilisa $1000 po akende baambiance po akende na baboite atambola nayebi te na basi kilikili mais pendant que papa nakomi mokolo mosusu na hôpital de référence de Kinshasa ex mama yemo namoni mwana moko azokufa minganga baprefere batika ye poso ya nzoto ekomi kolongo ekomi pembe atata akosimba ezali te nyonso wana mpo baboti bazangaki ata 1 franc congolais ya pamba ya kopesa mpo baleka na kotraite mwana wana mais dans le monde eza na baoyo bazobebisa mbongo na bango mpo na biloko ya buzoba makaya masanga makambo ezopesa nzambe lokumu te bakoki kokontribue yango ata te mpo na mosala na nzambe bakoki kokontribue yango ata te na bahomme de vieillard na baorphelin baveuve baorpheline papa nyonso tozosala na mokili oyo conséquence ezozela biso kuna likolo tolongwaki na esika wana mpo na chute tokomi na esika moko namonaki bana ya mike babebe bazalaki ebele makasi nakokaki kotanga motuya na bango te eza na babebe bazalaki na gauche eza pe na babebe bazalaki na loboko ya droite tango nazotala babebe wana namonaki différence moko baoyo bazalaki na gauche pratiquement babandaki kolela bazalaki na mawa esengo ezalaki te bazolela mais baoyo bazalaki na loboko ya mobali bazalaki na esengo bazokumisa nzambe balataki bilamba ya pembe mais baoyo bazalaki na loboko ya mwasi très attristé na maboko na bango bazalaki na biloko moko que je ne pouvais pas déchiffrer ezalaki nini naye kotuna mwange pourquoi cette indifférence là aye koyebisa ngai babebe wana yo omoni na loboko ya mwasi parce que ase penchaki mingi sur bango eza babebe oyo bamama na bango balekaki na kolongola bazembi basi oyo baleki na koboma bana na bango na baavortement papa bana wana bazozela bango liboso na nzambe kuna na lolo mpe mwanzo ayebisinga oyo omonaki basimi na maboko ezali bakisi oyo bamama na bango en complicité na badocteur oyo bautilisaki makambo wana mpo na baavortement forcé bana wana bazozela bango jusqu'au jour du jugement naye kotuna mwanza na nzambe parce que je plairais n'y a-t-il pas une autre solution po ete bana wana balongwa na esika oyo bakende na ngambo mosusu mpo baoyo bazalaki na ngambo na loboko na mobali ezali baoyo bazalaki kosepela bakufaki d'une mort naturelle normale mwanza na nzambe ayebisinga aussi longtemps que baboti ya bana wana babongoli mitema te na se na moi bazwi vraie repentance te bana wana bazosala nini bazozela bango mpo na mokolo na esambiselo na suka ya solo papa je ne faisais que pleurer ayebisinga kolela te aye kozwa mosapi na ye abalusi yango boye na mabele ntango abalusi yango tourbillon moko ekomi kobaluka naye komona vide moko libulu ayebisinga tala na libulu wana oza komona nini ntango nabwaki miso natali na libulu wana papa ezalaki molili mais au fin fond ezalaki lokola potopoto mpe nabandaki kobenga yango bangulu bazosione na libulu wana ondire bazosokola salite nalobi no namoni na potopoto wana bangulu boyeboye alobi tala malamu nabi wi nazomona bangulu abi te eza bangulu te oyo ozokanisa wana eza bangulu tala malamu papa eloko memaki ngai na ganga ntango naye kobwaka miso malamu natali naye komona banyama yango na bandaki kobenga bangulu avec des cols pastorales bachemise pastorale na bandi kolela lobi oyo ana moni ezali ba oyo bazotambola na kombo na nzambe na monoko na bango me bazali basali na nzambe ya lokuta na sena moi o nazali archibishop nazali évangéliste nazali prophète nazali archiprêtre pasteur mais pendant que bazali na bommo ezali kopesa nzambe lokumu te mingi bazali na occultisme na franc-maçonnerie na baloge me kombo na nzambe na monoko tala awa na lola ndenge tozali komona bango papa na koloba boye esengo na baoyo bandimi nzoto na ngai nabengaki yango lokola poso ya ngulu ezalaki kopola nakolobela yango na mikolo ezali koya papa oyo abota ngai namonaki mpe kuna batalisaki ngai me nagangaki nabandaki kolela nakoloba yango na mikolo ezali koya namonaki ndenge nini moto oyo toyokaka lifelo me tokotia tembe mpo na nini Thessaloniciens le biango que le ciel et la terre d'à présent sont réservés pour le feu. C'est ça révérend. Mais toko chate même pour nanin papa na mona ki yango.
namonaki yango makambo mingi basi oyo baza kotambola ne lateli ya mabe papa quand même nzoto na biso oyo topesa yango pe honneur topesa yango valeur eloba ndeko moko moyembi na bosani kombo alobi ete kwanga oyo baexposaka yango basombaka yango te me moto akomi lokola nyama na mondele kuta azolatisa cheval mwa elamba mwa nyama elamba me moto oyo nzambe akeli na elilingi nayeba ndeko na biso basi mpe mibali mobali akomi kotya baboucle d'oreille nayebi te na zolo na matoi mobali akomi kokalinga suki basi bakomi kotambola nzoto nyonso libanda papa ndenge kolo azomona bango na lola oyo ezozela bango ezali somo papa basi mosusu ngai namonaki motu akokabwana na lofundu na se na moi tala biloko ya matoi oyo baza kotoni papa ya koloba ezali mingi baza kolata bachapele nayebi te bacroix oyo naza star lokola nayebi te minyololo soki papa makambo ezali somo nakolobela yango na mikolo ezali koya soki motuna ezali nazongisi maloba nkolo apambola biso. Voilà, merci beaucoup. Totika qui vraiment papa Nabiso a s'exprimer pour Nagoyoka et loko moko ndenge boloba qui la fois passée ba message mususu ezalaki ko kata alors tolinga ite tokotsa mituna ebele na kati je crois bolandi vraiment na bokebe continuité zali parce que message eza moi moulai alors moi aussi sanyoso na mbala moko ezalité toyebi ke qu'on tourne peu ba émission oyo ça nous demande un peu trop ba déplacement tout et tout mais tout ça là effort wana pona ko sala émission oyo ba contribuer te bozana poto bozana Londres bozana na Suisse bozana États-Unis bo contribuer pe pour émission oyo pour émission oyo to pesi Maman Salima mbote po maman Salima a contribué quand même elle a beau être prophète maman Salima alors to pesi mbote alors mazamala nzamba pambola bino bana nzambe. Voilà, merci beaucoup donc ndenge kaka révérend lobby et ko sala pe bien et au sala bien et montunyo surtout atia moi kotombola zelo na yo to mabele na yo na elanga nzambe osala malamu ata pe soki église osambelaka soko sombi micro bayembi bazoyemba kaka nango eza lipamboli mpona yo sombi kiti bato moto akoti avandi nango azwi mateya eza lipamboli mpona yo ata église na mosika soko osali osala malamu ekosala bien vraiment tosala mingi na elanga ya nzambe mpo nzambe nde ayebi kofuta malamu bato ya mokili tosali toyebi ndenge nini esukaka ata mosusu tobendani tosala mingi na elanga nzambe ekosala bien. Voilà, tozo continuer tokomi epai ya révérend alors nakasi omboli eza biloko toyebi mais tango prophète aza koloba ekotisi biso nsusu na be wana esandi eza kozongisa moto amitala yango wana Jésus-Christ na mokanda na Matthieu chapitre 4 verset 17 mateya na ye ezali kaka un changement radical tobongwana totika kosala na nzambe eza pe vraiment naza kosunga bana nzambe yo otiki Europe oyawa kobala mwasi mosusu awa otiki Europe oye kobala mwasi mosusu awa kuna mwasi na yo aza kolela otiki mwasi na Europe oye kobala awa oye kosaba mariage awa oza kotanga na ville ya Kinshasa bongwana mwasi oye kobala oyebi ta moso azali motamonda ténèbres oyebi ete bongwana tala message encore que to bongwana ba pasteur to bongwana ba évêque to bongwana to tika kosakana kuna na lola ba évêque zate moto on sa mo Kristo o bongwani te livre ko yamba yo to tika mateya lokuta to tika kosala mosana nzambe pona ventre to te ya repentance to tika mateya ya ba prospérité wana Jésus te yango te soki moto il n'y a pas prospérité sans repentance. Il n'y a pas bénédiction sans repentance. Il n'y a pas d'évasion sans repentance. Ce qui m'a akobongwana te, ata tambo na limousine wana lola akonyokwa ma. Ya to suki wana. Nzamba pambola biso.
Voilà, merci beaucoup ndenge kaka révérend Patrice Auti Koloba Awa. En tout cas, tokota gibisonyo so makasi et logo na komisi na ngonzambe poete bandeko na biso oyo tozo yamba mingi soki boyoki ba prophétie bokomo na ngo un peu similaire, donc ça nous prouve vraiment que ezali maloba ko ute pai na nzambe ko tala ndenge prophète Auti ko yebisa biso molili na mokili toyokaka yango et pa ya sœur na biso Janine Baku alaksaka biso tango bakendaka tango asalaka voyage astral wana baloba bongo ouais papa. Alors et salaka ke balakisi globe alors na globe wana ba diviser ngo par D ba diviser ngo lisusu ba diviser donc balakisi 1/8 ya monde nde mutu lumière ezopela nyonso etikali wana eza molili siko yo za wapi na 1/8 toza na o mususu wana to sosola to yeba ndenge ni to ko tambusa bomo ina biso ezaka yo zotala biso te atanga na simbi micro na zape na o yanga na bénéficier et yo pe o zolanda biso vraiment to yeba nini ya kosala pe ndenge nini to ko tambola na ilanga ya nkolo to lekate na ilanga ya nkolo vraiment. En tout cas prophète Jonathan, merci nzamba pambola yo na tana yo pesaki biso na ebite liloba suko ko ebisa bandeko to soki message ezali soki pe ko pesa numéro ya téléphone na ba union so bali ko contacter yo. Merci nkola pambola yo ngai nakanisi ete pona tina na numéro na téléphone moleka na kolimbisa ngai oza déjà na réponse kasi pona message ya suka. En tout cas, révérend nayebi kazana mokumba moko makasi pona problème numéro ya téléphone wana mais révérend bokolimbisa ponga na tikala kaka na shemana na nkolo nalobaka ete oyo amoni révérend amoni ngai pona message ya suka ezali ya suka par rapport ya mokolo na lelo mais nayebi ete na mikolo oyo ezali koya tokokoba lisusu nasengi kaka na moko oyo aza kolanda maloba oyo aleka na kotia yango na misala mingi akoloba ezali kasi li pamboli na bino mpona kosunga pe mosala oyo ndeko oyo journaliste aza kosala mpona koyambaka biso ndenge auti kotalisa yango ekozala pe malamu mingi mpe nzambe akokanisela bino tozali à votre disposition mpona kokomisa en tout cas nyonso nkolo azali kotia kati na biso en tout cas nkolo amona bino bipai nyonso bozali apambola moko na bino kasi soki okozongisa maloba epai ya révérend mpona libondeli ya suka ngai nasepeli nayemba mpona 30 secondes mpe révérend aleka na kobondela nzambe. Révérend nasepelaka na mongongo na yo tokomisa nzambe mpo leka na kobondela. Dans le jour où le brève débordait comme un fleuve, gardez-moi près de toi, plus près de toi, Gaïna Belemana, Belema, Yahweh Nkolo Yeso, Gaïna Belema, Ona yo Yahweh, Gaïna Belema, na ujali nzambe nzambe nanga. Merci Jésus. Voilà, merci. Chers internautes, boinomogo bozomona émission nini oyo tozo sala vraiment na sirio pozolanda okoti vraiment makasi kota boye po boende esengeli bana na nzambe bazala yo pena nozwa libaku ya koyeba Jésus Christ te mona basali ya nzambe ondima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ekosala malamu pe ozwa baptême ya mai ekosunga bomoi na yo. Voilà, révérend soki okoki kobondela mpona suka émission na baye nyonso tu bazosala na nsima ya wana na kosenga prophète na révérend bokobondela mpe mpona ngai na ntina na émission. Okay. Na kombo wana tata mwana musungi na biso molimo santu Yahweh Nzambe totondi yo mpona mokolo na lelo
nyonso toza kosala eza po yo otindi biso. Tala makambo oyo efanda na biso bambula na bambula tobomba yango me yo sepete ebima na miso bana na Nzambe po ba profiter ba bongola mitema surtout bandeko na biso baza na Europe na mboka bapaya. Oh botiki mingi Nzambe boke kolanda ba fitité bokomi kolo ba divorce makambe belé boza kosa n'importe quoi. Oh bozongela Nzambe nkolo sunga bango bazongela Nzambe awa na Congo sunga tozongela Nzambe bisonso basa na Nzambe o bapengwa bazongela Nzambe batika bisa ya sala église za commerce te bazongela Nzambe Yahweh okumema libena libera na kombo na Kristo amen. Voilà to bonde pona ye Yahweh sembola loboko, Yahweh sembola loboko, Yahweh sala ya minene, Yahweh sala ya minene, Yahweh sala ya minene, Yahweh sala ya minene. O Nzambe na bolingo, o Nzambe na bolingo, o Nzambe na bolingo, o Nzambe na bolingo. Oui to kobonde na pote frère na biso. Apambola mana mosala oyo frère na biso azala no célibataire Nzambe assisté ba moyens financiers ba moyens matériels ndeko asungama lokola andimi kosala mosala oyo Nzambe akanisa pe vina ye to bonde na komole so Yahweh Nzambe totiki frère na biso eki na maboko na yo Nzambe na nguya Nzambe monene papa mosaza kosala taba temps oyo aza kozwa pote amona na biso azui temps aza ko bénéficier rien tant aza kokuta na biso eza volonté alingi te message na yo et comme la bana na Nzambe Yahweh tala bientôt esengeli abala Yahweh pesa ba moyens financiers pesa ba moyens matériels Yahweh fungola ba Yahweh toza kokamwa ete depuis tosa émission na ye ba toza ko benga biso na Europe na Amérique na Asie mais bana Kinshasa baza ko benga te ba autorité ya mboko baza ko benga te. Oh Nzambe pote message de keli bango Yahweh pambola ye kanisa ye okobate na butu okobate na moy loboko na Nzambe ezakati na ye osala malamu na yo opesa nyonso aza koluka okutisa na lipamboli kokanisa pe libota na ye kokanisa pe ndeko cameraman oyo aza kosunga biso emission na ekele liboso na kombo na Kristo mbikisa biso amen. Merci beaucoup, chers internautes. Voilà, to komi na suka émission Nabiso. Merci Nabino Soto Botaki. Attention vraiment pour na Roland émission Oyo. Ce qui bomoni na 2019 makambo mati bokanisaka émission Oyo kisi Nabiso yangoyo lititi Nabiso singa Nabiso luketu yangoyo Nzambe. Voilà to comme to lobindenge to lobana suka émission Nabiso ensemble Nabino. Glory be to God. Gloire ezonga panae. Bye. Bye. Lingi nanga mot de passe, on a banda qu'on navigue. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop.